vous servir, c'est mon devoir, c'est votre droit. Merci beaucoup pour l'attention particulière. Super salutations à vous, ladies and gentlemen. Bonjour, bonsoir. Hein. Ça dépend de l'heure à laquelle ou à l'endroit où vous nous suivez, à l'endroit où vous êtes. En tout cas, merci parce que vous êtes très nombreux devant vos écrans pour nous suivre. Salutations à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Davlin, la joie de Pichuna, l'hymne national. Salutations à Noël Kikiani, papa na Victoria Noëlla, motema maman Titi Kikiani na Kati à London. Big salutations à vous et je pense aussi à maman Miline Zemba. Hein, maman Ali Kelemba, motema ya papa tous pepele ambetolo. Salutations à champion Kayembe, Blaise Kava, hein, Igwe, donc Chalère, Charlie, Jogé, Diana, Kata Kenya, wana bafal nanga tout. En tout cas, de gros bisous à vous. Salutations aussi à ma maman chérie, hein, ma maman chérie, maman Kati Bakissa, la fille de l'apôtre Léopold Mutomboka Lombo, na Kata ministère Amen, bana ministère Amen Nyonso. Hein, donc de partout vous êtes, je vous salue. Voilà. Aujourd'hui, je reçois maman Zoaka Gusta La Rose. Donc à chaque fois que vous êtes au l'émission parce que toujours l'actualité nous oblige, on ne peut pas s'en passer. Vous le savez très bien, l'artiste comédien Kyodo est arrêté. Hein, donc suite il y a sex tap oyo autaki kosala donc et où tu as vraiment problème et tu as vraiment na moi maloba ya koloba na émission à lelo pour na artiste comédien au bazola na biso babi ba sexe oh na ya sekisinga abi sexe tapi wana pasali sex tapi wana sex tapi wana na madebo na buaka Gusta La Rosa maman soir et sexo fort bonne santé. Santé bien, quid mada, yo e bikaka, selon vitesse, maman zwakaye yo. Naza vraiment on a pour nabino, c'est ça. Selon vitesse. Merci, merci en pleine émission hein, pour la coiffure. Hein, on a une jolie coiffure waouh, en tout cas. Donc nazuelango vraiment congratulations pas bateau, félicitations pas bateau. Nana coiffure qui toko, na c'est nos coiffeuse nanga ma coiffeuse chérie Gusta La Rose, salon Gusta La Rose na limité. En tout cas, merci pour ces mêmes faut coiffure soit si kana mon peut bien coiffer. Vraiment. Tarande salio ba chebedede. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Alors, bande ko Hollanda biso. Ce qu'on a mis yo zala na mo ba option belé. Chroniqueuse, journaliste, hein? Donc à sa chroniqueuse, journaliste, présentatrice, il y a émission ça la caille, sans tabou, émission musique et en même temps à sa comédienne. Et en plus de ça, à sa sous chanteuse. Mais dans l'émission Les Lotos, on a face à comédienne. Parce que, oh, à sali sex tapiwana, artiste à la biso, il y a mouné dans la biso, à Zalara pas Caleb, à tourner, à théâtre, pas Caleb Kyodo, au talaki vidéo wana, en tout cas, na ebité, lilobani no koko lobana no bande kubazo dans la biso. Natala vidéo wana, vraiment, et ça qui passe. Vous comprenez ma sengo. Et on biso ba artiste to mema makate. Aux artistes succès memio ba sentiment. Donc conseil non plus c'est surtout moi sina mobile. Ba o bazala ba o sala sentiment na bon na chambre. Esprit mon bo tindi binoka bozwa téléphone botia bosa vidéo. To boité ça sentiment na bino. Mais bo ebité sort nini ekoya. Donc faut tous aka prudent na mambu nyonso. Tous à la prudent. Pour au ça n'a pas au sali vidéo anali au PCM sous petit nom au kabeli téléphone ou bien au kabeli ko yibo pe téléphone to ora ki da ole la ba yiba ki téléphone oui ba ko yibo pe téléphone ba yibi au téléphone boye et comment mususu au mona vidéo na tango bosani ngo ki do boye lokolo za star te to betango au moins ba publier au comment regretter na sima or ezaki volonté na omoroti. Tout ça là même na sentiment et ça là vraiment pas cinébi. C'est dans un sentiment tout ezalara je sais pas moi bosana mobile na chambre donc moi c'est mobile bon na chambre bozo passer rapport sexuel bo se filmer parce que po bosana ni botala ga yango netine po o wana pe bango moko ba filmer ki téléphone ezaki liboso hein madebo yemo kut madebo concentré na téléphone muke kaka otala obwaki
Hein? Madebo na boaka. Ye kuna kaka concentré la téléphone. Yoka madebo to mobala boaki yoka o boaki na kati osali bwepoa. Madebo nga boaka ni libanda. Masengu komona Kyodo boye kimia timide me Kyodo akoma lwa mukombo sota Kyodo ka boye. Bosko yoka kriye. Madebo na boaka. Madete fula. Sakala te otomaka ai tambo likola mai to dibao Kyodo na ebisa yo ayebi musala mampapa esiko za vraiment ba coup de chapeau oyebi musala Kyodo sali en pena boye amati yango sikoyo Madebo tosko krione ya po abwaka atuni mwasi na ye Madebo na bwaka Madebo oui que Madebo a trahi qui est hein donc Madebo trahir fallait que Madebo le boaka abwaka ko Madebo ndesko place wana Madebo yebi musala te concentré na téléphone concentré à mateli Kyodo mais azobalu sate Madebo place ano bomi ba pesa sko batlo ba gusta la rosa Madebo Kyodo ate aza mobali komona ebo onzima te asala musala makasi bongo Madebo na bwaka Madebo ebisi obwaki na kati sko Madebo linge babwaka wapi babwaka kala kati libanda mais oyebi todo seka ça fait rire hein mais ça fait aussi mal. Pourquoi? Parce que biloko boye tozo remarqué en na ba réseaux sociaux ce n'est pas bon. Na ebité hein gusta la rosa mama zoaka. Bande ko bazona na biso si omoni même ba eko kanga Kyodo. Pourquoi? Parce que eza déjà infraction ya sali atteinte à la pudeur. Comment ni sabo lumbu na yo à la portée de tout le monde eza déjà mal monté. Vraiment ça li passe ngai na yo kababi il paraît ye Madebo yembaka sikoyo azalaka pena jomo pena na esika yembaka wana frère wana tanga ye kotala ye so pena ndaku nde azwaki telefone ya Madebo abandi kotala nda yo mona video ya Kyodo na Madebo nde sikoyo garçon na zui video wana atini ona telefone na ye tango atini ona telefone na ye après publier monde ezali metango yozo publier baninga o éviter sort yo ekokomela yo histoire vraie ezande bongo donc c'est histoire vraie hein bande ko bolanda biso vraiment siko donc to ba ke Madebo ndo vivre na demi bali azana frère azape na Kyodo ce garçon a sakango par jalousie oui asali on azua asali bongo nda publier yango eloko asali za tata nzambe likolo a sepela te mais eloko salika pasi ndepe bakangi Kyodo yango mais bameka un peu kolimbisa ye abandela sute ata Caleb esika zali po babi Caleb silika ki makasi sepeli nango te hein Caleb sepeli nango te Caleb azolo Caleb ayebisaki Kyodo aleka senga pardon je pense au ba image wana eza l'ingénieur Daf Mubama ko ede biso pendant tolo ba koko balancer pardon Kyodo senga ki na ndenge pe bakangi ye nde Kyodo epesinga na mawa vraiment hein aza artiste ayebe pete ke nini ekomela ye tango zana mwasi kolinga te sentiment o mwasi nyonso mwasi azo ebisuka to cha video to sala bote bolanda sentiment na te po oza artiste oyebi te biso ba artiste nde zala wana baluka ba publier biso babilo mwa bongo po okita eza bien te Caleb esika za vraiment na senga bolimbisi na senge bina Kyodo alimbisa ye po Caleb na munoko azoba nini Caleb aloba babi Caleb aleli Caleb aleli penza lobi falaki komi ata batu mususu mena groupe nete ni talaka Kyodo Caleb brancha bango na misala vraiment ata na musala na baoloba ba sepeli te faut ba pesa suspension bilo moya bongo masengo et ça passe vraiment. Voilà. En tout cas, faut pas sentir à la moba limite hein. Donc ça la vraiment le komoko malamu. Siko na ebité makamanga pe komagara nzamba lola na ebité nzamba sunga biso no ba network oyo vraiment Kyodo makambu o asali moko azolela net akomo regretter siko na sima na ebité sala kiango inconsciemment maintenant conscience ye ou comment to ezaka ba plaisir ngo wana ba memanika na ba sentiment wana
biloko wana vraiment epesaka mayele na biso nyonso, surtout na ba artiste comédien na ba artiste comédienne et vraiment. Mais maman Zwaka, eza ne loko moko oyo outoloba tout à l'heure que Caleb alobi ce que salamaki atana na ba groupe mosusu mais na groupe na été parce que ebele ba considérer groupe ya Caleb loko eza groupe moko groupe évangélique, groupe de réveil par rapport ya ba groupe théâtral mosusu. Mais ta makambo boye ke ko salama wana eza malamu te. Vraiment et ça là qui passe pour Caleb na minute azaki loko aka parent na ye. Azwa bango bana parce que yenda za papa na bango. Nandinga groupe nandinga mambo art afula ba petit na ye mais olinga te eloko mabeko mabongo c'est ça hein vraiment et ça qui bien te yango star soko zana téléphone noko linga te n'importe qui a simba téléphone ndetinga la rosa boy nebi kina na téléphone na pesi muto msu muto pesa ça jaloux na yo bien jalouse o pesi téléphone par rapport à quoi au mona mambo ndenge ezokende. Eh, masengu na ebisi yo asali musala na biso kyodo mukombo so akosa kyodo za pembe kyodo pembe tina kati boye na tala ke na soni na moni lati bilamana komi kizengi na biso etie kaka boye pembe na tuni ngo pakola ngo mafuta pardon. Comédienne. Oh, Madebo, yo comme Madebo, a tout ni pena na charisme, na tendresse. Bébé, au bois qui na kati. Eh, Madebo tendresse. Je pense qu'on a minute au cœur de ma pelle, mon bateau, mon sing, surtout basi, ma fille, ma chérie, pe babouka la rate. Voilà, maman Zwaka, merci, toi qui n'a su émission, mais problème, oh yo, on est au landa qui n'a pas émission, autour les camons, mon bimi mikolo yo. Soki ondia, soki andia la vibration, soki nanyango wanai. Au boya yo mabe. Oh, comme dans na combo n'est en sens te. Yo kana combo soki ondondier, combo mondier qui solo la zemi. Ba faux combo. Yi aboya ngaya zanani. Et puis fiango azana courage donc alinga zo gaz na sima gusta la rosa. Faut mona ndako o ba publier ye onie na ndako ba soso na ebite so ezaki kozo. Aza vraiment mutu anzala. Pour ngai jamais na kotinda vidéo na $50 na laksape longi. Gusta la rosa responsable keba yo nani yo. Eh yo boya Gusta la rosa boya goya pete. Wali boma faut oza respect tango yo kuti ba ser no da ba sala makambo bat ba ko sotena bato ba tinda yo ba ebi ki Gusta la rosa na muta pantakla nyama oti sope wapi do vidéo o ke sana $50 wa mtanzala makasi kaleson no ya bien tima sing so tale kaleson na inda lokwa loko ba pangusa vitrine na ndako c'est pas normal yo ana déjà hein toye ba mutongo wana babi c'est que muto azotinda hein muto place ba osala na esika moko oazo yambe na émission mais il faut ayeba qui Gusta la rosa qui goya peut-être pour ba leka na makula betima c'est bango nyonso na muto azotinda yo wana leka pe awa aleka na formation magasi sa formation pe azwa pe formation bien te baleka na makoloka ya l'ingénieur d'Af Mubama donc mais quand même il faut quand même il faut avoir du respect na ba grande sœur et Rosala vraiment eloko moko ya malam na ebite maman Zwaka ce que fan na mutasele eloko wana wa publier mutakala mwana ngwana soki andia soki ondia mwana ona yebi pete babi a uti so pe kisensu azaena na malweka après kisensu allez oye na yebi yokutu te oza salite maman mwindu lo kwa Shaka Zulu te bebi ke mona na photo to kangisa au moins to sala ba émission makamu ya Sarah Bilengi na ndotika nudité ya mwasi libanda anotika mutakala na e banda osala fo atika adoza atana se alela to tsaye na se to tikela to tsaye na se siko ba otokanga kyodo kaka pona nudité na e po eza atteinte à la pudeur eza déjà infraction l'état kokanga yo ndenge mwana oyo asali makambo oyo ya mutakala na ya tiki libanda donc eza biloko moko na yebite ba maman so bino bosala ba biloko wana te mais pourquoi baleke ba ye na sima na bino ba osala ba bêtise aboy
bazo sala ba bêtise eza kitoko te lelo ozo bimi publier misu ba koma komi publier oyebi to mi publier boye ale ekomelio malheur baye bakangi yo bana lokwa soki ba onjana ba bata okanga asa pe mutu mo te dans osala na eba tel po aza na niveau na ngai te nga na mutanzala te soto travaillaka salon Gusta la Rose eza omone na beti coiffure oyebi to palangana te na bato botinda eboke bana ebisi bino Gusta la Rose a mystique donc ceux qui ont continué dans fino na minute mukie na fino pa carrière no esili ezambala suka yo. Voilà, je pense à Yoki, un conseil na Kyodo, Oelelo, Bakangie, n'ébiter son madebo na minute azawapi, pour yepende to Yoki ba olu qui sa makasi. Alors, conseil nous coco pesa na ba comédienne, na ba comédien également, surtout na makambo ezobi ma ba sex tapis oyo vraiment on en a marre, tolembi, on en a assez, on en a marre. Ya ba komona ka ba nudité ya batu bona ebité ba malédiction ko la isa ba mitaka la batu bona na ba réseaux sociaux network o marameluke li batu vraiment ça passe. Conseil na opesa non na batu batika bongo ezo sa bien te surtout biso ba artiste tous a mayeli tala made boyembela nzambe me façon apesa kisima ba bete biloko ndi matin na telinga bina lande na tipe mutu boy ngabi made boy apesa rande sima boy vraiment na opesa conseil na batu tu ba olanda ngai boza mayeli et puis tout ça capridon makasi na biso mikolo soko palanga ni star otindi sope longi lokwa bakizengi lokwa bana na tinda kitala makunzango ekanga na baguti na bambika tala yango lokwa ekolo ya jonto ebi misama yango moko lokwa salite na salite ngabi poani akota ki ataki kozo te. Voilà, Bambo te fait nani un numéro de contact. Vraiment na lela bino ya trop au monde entier boy ba ke Gusta la Rose azana pona bino numéro na ngeza plus 243 99 35 22 707 plus 243 99 35 707 Gusta la Rose nazawana vraiment. Merci, oui. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, Caleb Bayo qui la moi l'année mawa pour combo na epeza karana katsuana pour bato ebike que da sala pa Caleb a salele ba démarche ba bimisae. En tout cas, epesa leçon na mutu nyonso po eza vraiment biloko moko tozo déplorer eza vraiment malamu te. Surtout na bato ba publiaka ko eza malamu te botika na ba biloko aboya. Eza kitoko te epesa mabe makasi. Donc na yope moi no amukio bimisika na oena mondi ya ba émission banga ba yaya to sa ba kolo Gusta la Rose ayaya to sa ba goya pete pour ba leka na makolo ya la journaliste internationale et professionnelle Betty Masengu ba leka na Canal Futur One, Libanga TV et puis Africa Promo avec l'ingénieur Dave Moubama en tout cas et puis Mouto Bossa la grande émission à l'Eka Awa donc malgré sa formation peut assis ça bien mais à l'Eka quand même Awa à Ebisayo donc à Bendayo Matoi voilà donc bazora succès na sima muninga tezo succès na yo moko na musala na yo donc vous allez vraiment malin makasi et puis merci beaucoup de gens na batunion sur bolingara Betty Masengu à Star une émission pas comme les autres, une émission de star, toujours avec Betty Masengu, la star de Queen. Donc merci beaucoup à la joie Amado, l'hymne national, Nakata à Paris. Merci à Noël Kikiani, papa na Victoria Noëlla, monté ma maman Titi Kikiani na London, maman Emiline Zemba, c'est Pelisa Betty Masengu, Taraba fête et en gros ça la bien surtout Fondation Betty Masengu, bon amato qui est déjà courant de visite na orphelin et au ça la bien ma casse, tout ça la en chaque année et voilà, nous avons rosa raté ko pambola bino, monté ma ya papa tous pepele ambetolo, maman Emiline Zemba, maman Eli Kelemba. Merci champion Kayemena Kenya Blaise Kavaïgou et Chalère Charlie Jogé dit en tout cas bisous, je vous aime beaucoup et bisous à ma maman chérie maman Cathy Bakissa, merci à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Davlin, merci beaucoup à vous chers fans de nous avoir suivis, d'ici là portez-vous bien, on se retrouve déjà à la prochaine, voilà, ciao, à plus.